Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Bande konanga, mbote, mbote, epai na bino, bon après-midi. Vraiment, naza na sengo lisusu ya kozala liboso na bino na après-midi ya lelo. Vraiment, nzambe na biso apambola biso na tiki mama oyo na maboko ya nzambe. Vraiment que le boko ya nzambe ezala na bino esika nyonso tu message oyo ekokuta bino. Je vous couvre vraiment la puissance à kombo ya Jésus-Christ de Nazareth, que molimo na nzambe ezala parmi biso, molimo na nzambe mema message oyo na bandako na mitema na bino et fungola bino vraiment discernement mayele ya ko comprendre message oyo monene, que message oyo ekangola bino et délivrer bino pesa bino ba réponse na place oyo bozalaki ko comprendre te na kumisi Seigneur Jésus-Christ na grâce oyo asali biso lelo vraiment qui meza na mabota na bino. Et on dit tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bandeko na ngai na sepeli lisusu kozala na bino lelo. Vraiment bolingo nzambe eza malamu eleki monene na kumisi nzambe. Nasengi bandeko na ngai nyonso merci ba oyo bazo soutenir ngai na ba kopesa nga ba courage ko benga nga de temps en temps ko partager ensemble. Nzambe na nga vraiment apambola bino na bandeko na nga pe o baye bayoki mongonga nzambe baye sika ba abonné à Jésus-Christ de Nazareth baye ba abonné ya sika na pesi bino mbote mingi na vraiment nzambe na nga apambola bino apesa bino vraiment o boye ko luka na sika oyo o place nzambe alobelaka biso. Vraiment nzambe apesa bino boyaki pamba te boye po boyoki mongongo na ye tozo luka ye biso nyonso esika oyo azali komimonisa. Vraiment bo partager vidéo bandeko na ngai bo pambola bandeko po message nazo pesa eza vraiment important bandeko na ngai bo sala nango attention. Sûrement ta bino ekuti bino nango te me koki kokuta ndeko mosusu aza pene to ndeko mo boyebe koki kosunga ye. Donc bo pesa message o na bandeko nanga et puis mingi bo senga discernement. Omoni l'air bozo ka message o bandeko nanga bo sambela nzamba pesa bino discernement bo comprendre message o nazo pesa po ezali vraiment important. Eza monene message o nazo pesa. Bandeko nanga vraiment nzambe nanga apambola bino bo partager vidéo bo benga bandeko baya koyoka makambo nzambe na bolingo na ye azoloba à travers ya ngai na chaîne oyo apesi biso po to partageaka ensemble. Vraiment nzambe nanga apambola bino merci na bandeko nangai. Bon toko bandame soki bozana eloko moko ya ko noter ba point moko bokoki ko noter ko sala bino bien bandeko po bokoki ko zonga sima après message pour comprendre bien eloko nini makambo nini na lobaki ekoki oyebi makambo sutu ezalaka bandeko nanga esalamela yo na vie mais obosana ngo obosana likambo moko point moko boye esalamela yo obosana ngo oyeko na à partir un message ou peut-être oyeko se rappeler na likambo moko boye esalamela ka okala. Donc yango wana malamu kozwaka mwa ba note soko yoki na lobi mwa likamoko bo komi yango ko yuko zongela ngo après ou bien likambo na to bi okaki on pandeko to pa ya muninga to pa collègue to na yo moko zoko banango ekoki ko sunga yo ozonga po nyonso yo nzambe na biso lakisa so bandeko ezali poto kangola mapoto za la délivrer po soki to yebi vérité to yebi makambo ekomela biso na vie na biso bandeko na nga nde tokozala délivrer nde tokozala libre nde tokozouir na mabele oyo nzambe na biso apesa biso na vie oyo nzambe atie biso na mokili po toyaki na mokili po tosouffrir te. Nzambe na liloba na ye alobi na biso que soki mabe ekomeli biso na mokili oyo na vie oyo tozo vivre cela ne vient pas de lui. Donc alakela biso mabe te tango akelaki biso apambolaki biso na nyonso. Donc bapasi bamakambo mosusu tozo mona bandeko nanga euti pa nzambe te. Alors soki euti pa nzambe te euti wapi? Soki biso lelo na mokili bandeko tozo mona bapasi tozo vivre ba situation moko boye esilaka te ezobakisama ou bien tozo comprendre te toyebaka place eutaka te
puisque nzambe yebisi biso euti epai na ye te. Alobi na Jérémie alobi avant tozala na libumwa mama na biso ye ayebaki biso, et il savait les projets qu'il avait formés pour nous, les projets de bonheur. Bongo malheur malheur biso tomonaka na mokili bandeko nange utaka, donc utaka pa nzambe te. Donc ngai nzambe asali ngai ngolu, asali ngai grâce na yeba makambo nazobetela bino lelo bandeko nanga eza oyo ekomelaki nga. Oyo ekomelaki nga mais na yebi ke bandeko nanga pe belé ba okutama na problème oyo. Donc yango na bi bandeko boza vraiment attentif. Ceux qui message oyo ekatani ceux qui ba minute nange koki nazo landisa ngo na sa sous deuxième vidéo boko swango nyonso eza nango mulaite mais ekokangola biso makasi. Donc bo kangola bandeko bo panze kende makambo mokili fo yo kango to yeba makamba sala ka biso na ba passion to monaka to yeba to bossa na yango ata mokiete poso to lobi diable ndoki azate donc to ko lo ba peke nzamba azate mais pourtant to yebi mutali boso nzamba bwaka na mabeleza ara diable. Donc to ignorant ote pona nini mutu mususa ko kanisa ke ayambi Yesu. Oui, Jésus-Christ alobi ceux qui croire na ye oyambiye na Marc 16:16. Abi ceux qui oyambiye obiki okangola miyona libota na omobimba. Mais tozali bandeko na ngai to kangolama mais tozo vivre to ndima ye mais tozo vivre ba pasi. Tozo vivre ba problème moko o ozo comprendre te o sambela kanzambe na obanda tongo tibutu o luaka ye o kumisaka ye o banga kape yo tambola pe na kobanga ye mais ba problème wana ezo silate. Ezali lokola monsieur na livre Matthieu 9:20. Monsieur ezali kotanga makila pendant 12 ans. Ayebaki que Jésus-Christ aza mokonzi. Ayebaki que nzamba zalaka abangaka et sinon nga tia foi na Jésus-Christ ndanga ipabikate. Il fallait Jésus-Christ aleka na vie na ye. Il fallait aleka na liboso na ye po asimbata elamba na ye po makila ezaki kotanga ye ekauka. Donc azaki na problème wana bo moyi na ye mobimba enyokola ki vie na ye mobimba azaki kotanga makila. Mais il fallait Jésus-Christ aya po pasi na ye ekatana po makila wana ekatana azwa lobiko akoma délivre akoma libre. Ndenge moko na mwasi o mukongo na ye egumba maki. Jésus-Christ a délivré alobi bien na malobana alobi mwana mwasi oyo pe azali fille d'Abraham. Donc azaki neti ngai na bino fille d'Abraham. Donc azali andimelaki nzambe Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais mon Congo na ye gumbama po ba gumba ki ye yango pendant des années. Mon Congo était le makate. Il fallait Jésus-Christ ya ko délivrer. Mais asa ndimela ki nzambe. Donc on dimela Jésus-Christ na makamusu bandeko nanga esenga ka délivrance, ce n'est pas tout ekokite. Nga na obete bino liso na nga pe na yeba nzambe na botama ki kutu na famille catholique. Soit disant to yeba ki nzambe. Mais na kokola nanga après l'air mopé na bande pe ko sambela l'air mo na sali pe prière nanga na yebi ke nzamba zalaka un pied dedans un pied dehors mais na yebaki que Jésus-Christ est mon sauveur na ndimela ki na zwaka pe déjà baptême nanga na zwaka baptême vraiment très jeune. Donc eloni ekomaki na ndimela ki Jésus-Christ mais makambo ezaki na nzoto na ngai. Jésus-Christ azaki vivant azaki nzambe onga na ndimela ki mais nazaki délivré te na obete bino lisolo bandeko soki ekatani na continue yango. Donc nalali tant nzambe aye penza affranchir ngai tant nzambe délivrer nga nzambe alakisi ngai place moko na vandi sikoyo na komi lokwa na plateau moko ya télé. Après na ko expliquer bino qu'est-ce que ça veut dire makambo na zo yebisa bino bandeko lo ni ngo lakisa na vandi na plateau moko ya télé. On dirait nazo passer émission moko. Ko passer nazo passer émission wana esili nazaki na mutu moko pembeni tozo sa passer na émission. Tant émission wana esili na telemi. Na ebisi siko mutu wana avant na kende, avant yo tia émission voilà au publier ngo tia en ligne na visionner na revoir vidéo wana émission wana ngai moko na tala yango elo moko etindinga na lobi bongo na ndeko wana mais bandeko nanga force nga ko loba nango l'esprit de Dieu me fait comprendre que za nzambe moko mtatele maki wana na makasi na ngai te
na ko expliquer bino sima bandeko. Après na ebisi mutu ango bongo na telemi na ebisi alakisanga émission to sali na revoir ango. Mutu wana azali na moya ya ko boya tazali na makasi ya ko résister nga teler na sengi. Apesinga video wana. Tant apesinga video na tala émission wana na revoir ango na bandi ko revoir ango na revoir tina suka. Mais l'air na komi na suka na monike na telemaki. Na ebisu l'air na telemaki te mais na telemaki mais l'air na telemi na pesa ki mukongo na moni on dirait bilamba na nga na simezaki ya komata. Elamba na nga na sime mataki sima na ngai nyonso ezaki polele. Donc sima na nga nyonso emonanaki. Donc soki atiaki émission wana ndenge wana na ligne sima na nga nyonso ninga ezala libanda ninga ezala polele. Oh, l'air na moni bongo na ebisi mutu wana na bi oh. Mais parti oyo en tout cas eza parti mon malamu te na lingi otia yango na ligne te. Il faut olongo la partie oyo. Tant nga nazo babon mutu wana saki ovanda nga na telemi. Na oyebisa mutu wana ndenge wana. Sikoyo, tant na yebisi mutu wana ndenge wana mutu wana a discuter te. Alobi nanga ok ça va. Bande obotu nanga nini directement na moni mwasi moko abimi wana na yebi place a utaiti. Mwasi yango abimi nazo yeba pe mwasi yango nelongi na ete. Tant mwasi wana abimi esika wana mwasi yango pa telemi siko a telemeli mutu wana oyo alingaki a effacer parti wana oyo nga na babaki na ye a effacer. Bandeko pona ko bossa na te mutu siko aye ko telema wana eza mutu oyo asalaki makambo wana. Donc mutu oyo asalaki film wana na mwasi ya ko telema wana eza batu oyo basalaki makambo wana basalaki nga makambo wana. Donc mona sima na ngezaki humiliation ya vie na ngai. Donc film wana mobimba wana zobeta bino bandeko ezali film o basalelaki ngai. Donc banvoutema o banvoutaki vie na nga maloba o balobaki ekomela nga na vie na nga na parcours na ngai. Donc vidéo wana film wana naza kobeta ezali histoire ya vie na ngai. Donc vie na ngai lingaki suka na humiliation. Donc engeza mabe na mabe tina suka humiliation. Donc eza eloko complot basalaki mwasi wana na mutu wana oya vandaki wana. Nzamba sali ke ye moko aye donc eloko wana esalamaki na délivrance eza délivrance o nzamba salenga mutu atelemaki wana o azolobela bango ba effacer ce n'était pas moi ezaki nzambe ye moko. Na ko expliquer bino sous malamu après. Moi sona ya telemi wana mutu wana salaki na makasi ya o résister nga tenga siko na temi na ebisi effacer place wana. Mutu wana zui botu na nga nini bandeko. Film to sala ngo ndeni. Film ezalaka soko sali video ezalaka film to yebi ke ezalaka ou bien na bachango na disque dur na yebi nde basala ngo te bato ba filma nga tango na filma bo ezalaka directement ekei nazo filmer na caméra na nga ya nini ya tablette ou bien ya ordinateur bon nde to filma pe na téléphone directement. Mais wana siko esalaki loko ba film moko ba o neti ya bakala wana ya basinga fozwa ndam na yebi te so bozo comprendre système wana. Siko mutu na l'air na yebisi ebongo eloni mutu na sali bande obotu na nga nini alinga effacer siko parti nga na yebisi obotu na ni bandeko mbamo na moni bocal moko munene etelemi na bocal ko ya munene eza na mai na kati. Sikoyo mai penza na kati ya bocal siko na kati ya mai wana atie loboko na kati mutu wana abimisa film oyo alingaki effacer siko film ngo alinga bimisa na kati ya mai eza na kati ya mai wana sikoyo na kati ya mai yango ba boule moko mike ezaki na kati. Donc ezaki partie par partie. Donc ezaki loko ba partie ndambo ba film o ya filmaki o to sala ki ngai nae. Siko ba film wana ezaki ba mbuma ba boule ba kanga ba kotisa ngo na kati ya mai wana. Bolanda nga bien bandeko. Ba kotisa ngo na kati ya mai. Soki ekatani bo s'inquiéter na on continuer faut na sisa tina suka. Na rocha 1 à 2 botala penza bandeko na ngati na suka botala ngope bo panza sango sikoyo na chelo boko na kati achelo boko ye mtu ana chelo boko na kati sikoyo lenga na tena kati na moni bambuma ikangama mais nyoso tu eza ndenge moko na kati ya mai achelo boko na mai abimisi moko tango abimisi moko alinga fungola ngo ngasiko na tele na bi oh me ba bula ngo nyoso eza ndenge moko elo nyoso la kisake oyo zui nde yango parti oyo ya mabe nga na zolo bolongola apparemment ba bloko nyoso tu eza ndenge moko bandeko nanga je continue je vous dis à tout de suite quoi.